Donc, chef n'a besoin de volcan, il y a des alaka. Où tu vas jouer? Il y a un volcan. Il y a un Nibetoba. Là, sous un peu chaud. Mais tu ne comprends pas pourquoi Cindy a été un chef. Et nous avons un mouvement pour amener comme ça, continuer au lobby. Pourquoi? Et là, on est sûr que Cindy a Angola. On a répondre au titre. On est foutu na ba. Tuna bakonzi na ngai batuna bakonzi na ngai ngana zana usindi wana za longo des chef est comme un volcan, s'il vous plaît. Donc ma question est, est-ce que vous sentez pas absence dans le concert? Au sentir de nini au sentir de nini ngala hypocrite ala sindi le cœur mais ba raison ezali on est ben internaute pour la biso au cause de Kylian Nzimbu grâce à Congo promo pour à tout le monde entier et aussi nga sko nini pour mutu aluka umba est-ce que mutu il faut aluka umba il faut mutu aluka Koffi Olomide bon mutu ndaza boye Koffi Olomide aza songa mbeli donc masolo eza uluki umba lipasa na numéro na pesi WhatsApp nanga yango wana usoli soki libanga nga na temongo na ngane libanga na champ soki na $500 uzana libanga na yo chanter ya bien bati $500 na kena musika te dena pesi $500 ko yela ngi master kutu wana te ko yela nguti logo te mais ko kamwa te na boki Fabrice Nseka 10 fois par exemple boss américain les boss américains place à Alexis Leboro on a patron européen on a vu na ngai n'est-ce pas bien et autre la biso za parmi partenaire na biso Mando Sugar Maele mais les boss Opola net vi on a et boss Cheko papa Feli a roi David restaurant nani comptoir munene tu vas comprendre mais les lots création nous garder na Fabregas frère na yo besoin de temps bo mel na bo savourer na pe na Koffi Olomide take master et puis ta Koffi relation nous garder na Fabregas je joue bien nani pananga master na après bien sur nani frère na yo donc c'est de tout les cas déjà quoi bon tous les cas mais auto zo matanga to mona on batte bi ke batu tuba kananga ina be ka marié atave vena biso Jonathan di compa auto tika biso que ton âme repose un peu tu be que ta Koffi am so contre-temps mais yo zo contre-temps te pour na master pe frère na t'imagine comment kolela comment koseka et comment nenye moko mwizoze na yo bona muna mwizoze na yo sentiment na ye molanda na mwizoze na yo ah mon cœur Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là.
Bonjour très chers internautes, bonjour na internautes tout balandaka biso, bonjour na bana mai tout, bonjour na Raf Ngindu, bonjour na bana Mikili, bonjour na bana Angola tout, bonjour na ba Africain, bonjour na ba Européen. Je suis toujours là votre simple serviteur Migeni ma papa Ngelingi, l'homme en train de chercher des images, des informations na kata source kande zalaka. Toza awa na siège ya quartier latino. Tu as une information. Donc toujours au luka information na source pour na la sabino ba internaute pour na la sabino ba tout la biso pour na la sa buloni o toujours ça en Angola na compte ya média la communauté na biso congolaise. Donc c'est pour ça que ça en ce moment tous na siège principal pesa misa Koffi Olomide na Omba. C'est-à-dire Omba bon découvrir to me ko soigner à propos album mo ba pesi bango nzemuni a joué pourquoi Cindy le Kera a été album mon orchestre j'ai évolué nini maramu tout to me ko décortiquer na ye Omba pour être disponible pendant 40 minutes tout ça en émission pendant 40 minutes et puis n'oublions pas rubrique na biso making of ezawana pour no sepesa bino kande ezala mishi bongaye mona maramba bien mishi bongaye mona bisengo mishi bongaye mona eloko ya elingi eloko ya bien quoi disons comme d'habitude making of ezana na suka émission bo savoir ngo bo mesana ngo making of ndé toujours kabona na bino ba internet tout donc making of est disponible to ye akosa msala merci na batutu bolingi bokende poto ba jour au junior et là la plafond solo ngo kende poto mona mindele okoma européen afrique okoma européen junior et là la zawana pour ba service na on a tout mikanda Francisco Ande prestation de services oui son visa Schengen gelo manganza Bob Kinkela donc ba noko tout bana posa ki Mikili bo contacter junior et là la plafond sommet dans les colos et plafond il y a une tasse à la maramoto quand des besoins mon tournage de émission et ça grâce pour à partenaire Weston et Chivundu Weston roi Bilamba Kaliamboka Fabrice Nteka boss américain et puis Fondation David Lotete Kinshasa plus Angola Fondation Zamoko David Lotete merci David Lotete na tout au sala raponanga mutunanga quoi David Lotete puis Fabrice Nteka le boss américain Nteka les boss américains master à Cantor Moindo tout ça à Naomba n'habite mettre bafo allongé biso déjà bato mon na mutu na yambi invité na yambi oza kantie fois na yambi si je me trompe pas troisième fois pour na yambi moi tour na Kinshasa Omba boni très bien les konangai très bien vraiment donc quand nous bien makasi quand nous mona donc on a plaisir à trop ya mona on lisusu lelo na ngai na siège quartier latin. Pour moi déjà combien de temps dans le quartier latino? Salimo Bamboula donc quartier latin une entreprise à monene za Nzamba tia place Nzamba tia maele na ye pour na bana na ye donc bon Bamboula mais ça va tout ça t'as la rendu tout ça là une place comme on dit place corneuse ali ni place motema PLI. Donc, Moussa a biso ezali vie et on tous a toujours pété aux alakaka. Après on a dit que vous avez 10e fois en Angola, 8e fois, 6e fois, abilo mo babongo. Angola mbala ba mbibino nini ba production na bino si je me trompe pas c'est 3 productions Atlantico Mabor et puis Personal Valade. Après va fanatique na bino akei tour na mboka za nini na ba fanatique na bino. Donc tout ça très bien nakei. Ben, tout ça tout putani, tout ça bien, tout ça bien, on a évité au kutinga nini. Non, boza bien, je sais que boza bien, mais na bien impression par rapport à fanatique nabino, il y a tout oyo. Le fait que boya trop Angola ce qu'il y a tout et les nini ba fanatique nabino boza en communication bango, ba concert bo bete pression na nini par rapport à ba concert ya bangolo boya déjà. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ils auront toujours réussi, ils auront toujours agréable, ils auront toujours détendu, ils auront toujours. Donc, tout est bien, qui finit bien. Vous avez un titre, bon, c'est mon titre, ils ont beaucoup plus maintenant. Deux jours, Moutou. Ouais, maintenant, ils ont le titre pour nous, ils ont préféré qu'ils aient la combo. Bah comprendre beaucoup plus mais maintenant il me la découvrir kalaté ba masolo kaka ezala webiga likambo boko solana mutu mutandimi mais sur na isali ndenge esingate donc na silité quoi donc tout ça nano en cours bazo senga bazo solliciter bazo belé mais toujours tala siko niveau na capacité na moyen ya mutu na masolo oyo azolinga côté là mais
titre nzembo eza beaucoup plus mutu na oyembela pour mutu na oyembela décevoir ngati mutu na oyembela eza nzembo mo na oyemba na reconnaître amour mutu mo boye quoi donc eza nzembo mo blagité quoi bato tout balingaka mbali pasa toza na posa ya ba contact na bino pe numéro na ngai ya WhatsApp eza plus 243 81 71 57 320 plus 243 81 71 57 320 contacter ngai wana zonga wana na WhatsApp osolisa ngai bato balingi mabanga na Luanda bato balingi mabanga partout na monde donc contact eza wana osoli na artiste ou betikati quand des ala po mabanga ya mois 2 monsieur za chanter na monsieur za ka ba ostanga kombo no normal so bato bana ba mabanga za chanter tu as besoin de nous na vitesse quoi pour beaucoup t'as déjà na mo ba nuance na mo ba mélodie quand ndenge za la ka komba poto kene malembe moni ba internet ba to la biso ba responsable ko ba dire mampo ya ba Eva moi de mon consultrice ba Pichu Mise aujourd'hui déjà muto ko yemba ou pas non lo ba combien de fois nous allons crescer biso te ozolo ba déjà aujourd'hui muto ozo tâtonner to ko yeba na muto zo yemba muto omba zo limbongo muto apesi o mambo muto oyo apesi mbongo azana noté bato bazondima kozwa mais o apesi mbongo na yi ke ndenge masulezo senga nanu te ozomona ona biso ke bato bazomona na bazolo badam su mona muso bi mardi pour système achango neti vente aux achats na mardi on mercredi mutu su babi babilo ka bongo mais mutu pena yango na pesi numéro ya téléphone mais ba boss oyo ana besoin pena ba valeur pena o ebika koka pomba musuzu baba boss akombo musubi ba boss ezata musu ya karevimbi mais boss pena oyebi ko na masolo amna sérieux na makambu contact yango ya petit na bino lifanto na bino ombali pasa eza plus 243 81 71 57 320 plus 243 81 71 57 320 donc na bosanité Jean Opola Elvis Sugar Manda Mayele na ko bosanoté donc soki kati ezali benga komana numéro wana pour plan ezali ba plan ezali OK blagité quoi omba yo senga ndenge ni po yemba mutu ba obligé bino ba kara marque nini yo c'est pour le comment que faut pas appeler bino ba catch ba appeler bino ba jeep ba appeler bino ba voiture moi ba confort to yo senga paquet na maboko moni ba internet ba otala biso okozo pe client nzimbu grâce ya Congo promo pour à tout le monde entier et yo senga sko nini po mutu aluka omba est-ce que mutu il faut aluka omba to il faut mutu aluka kofiolo midi bon mutu ndaza boye kofiolo midi aza songa mbeli donc masolo eza uluki omba lipasa na numéro na pesi WhatsApp nanga yango wana usolili soki nga na monike masolo na ndenge zo senga na entreprise na ngai na boulot na ngai ke babike bon masolo wana ça va après na komiseli boss na ngai ke boss tala mutu ala boye esengi boye mutu ngo siko soki d'accord après aller na chesko pona ko mema mutu mbala moko te pas boss aussi longtemps nanu na moni clair te boss za masa na ngati zomona boss za masa na ngati d'ailleurs kutu minga olobeza te boss za masa na ngati donc ezab na ke usololi na comprendre yo to peser yo to timbeli ke na niveau ya omba okoki koyembama na makoki o ezo senga basinga na bango pe na habité basi to sengi pe mingi te bossa bi popeleka ba petit na bino moi je pas bien il au je pas bien moi 10 000 balles 10 000 en dollars moi je pas bien tout moi 10 000 en dollars oh yo moi bozala ke boke boksombi il au moi 10 000 dollars na logique normale pour te faciliter quand même makambo moi 10 000 donc bateau bana besoin ba champ zali neti omba souye mo to moi 3 champs gayo donc sololi mais yarani na niveau ya bord moko bandi moi 10 000 et bandi 10 000 dollars obi on a 10 000 na yo quand ezala wana oye nango mokonzi apaiser yango
atali ke to bendelo mo pe mo bien ko to na 10 000 na cadre bon masolo yango no moni batu bazelaki trop album a quartier la te bona boy Mexico yo bandeko na ko sabino te ngonga ebeti solo la ba solo la yo po masolo yango wana donc no mo boyebi milinga nzambe asialinga biso donc masolo yango wana mais normalement on va était qu'un mouvement aujourd'hui est un mouvement ça dépend tourne en mouvement au biso na bato ba na internet to ba la biso ba yebi on a combien de chansons dans le bon moment possible bon normalement des chansons là nous déjà yo vimo ga biso yo des chansons on ba banini des chansons bon ama Syrien na marambolo ba on a le visa très serré donc oh ba yebi ga bana $20,000 na bango que des chansons c'est 20,000 bouillé beaucoup de ni sololi ngana mimi ne pas patron ngainde umbali pasande ata sentir que akoki ko mema muto niveau kingani et pas patron tango ko pas patron ko mama mbidinga te patron pe faliati tango me pas patron pesi biso ya za patron ngana biso adia pe kana simana bi moni biso to biso ne to liaka mingi na simana ye biso ne to liaka mingi na simana ye moni ye paté mo kialia ko te ngat bi ayo ayo on ezate ya biso to liaka ndi simana ye biso ne to liaka simana ye alors ce patron pour patron on a souci ba petit na ba dans la bien petit na neti mbali passa boy moi de jeep na ya moi 10 000 je peux tant de makolo 3 pendant ba tant tour na quartier latin makolo te osomba combien de car na quartier latin omoni na zana droit ya kolobela ba biloko wana te na niveau na ngai awana tango ozongo nde kolobela te tant na ozongo pete o kanga jamais kanga mnogali kanga kolobela ndo jet ozolobela de jeep ozolobela olingi jeep Jeep on est bébé au rat. Les fantômes ngai. Ah, tu peux sembo te bébé au rat. Anasimi nyema. Moi on a pe na pe sembo tanasimi. Nasumba déjà bakar. Tu na bande tangelo babiloko wana, c'est pas gentil, tu vois. Mutu ba te belé bana bakarte. Tiki za la moyen de transport normal et permettant ngai ni na bima atande na zawa. Nakini karizali. Artiste bimaka nango akenda kana sa vina et to lingi subaje ba nini te ke oh mutu moto msuzo lo bela car muzaka na car. Tamsuzo na palente. Bah on a c'est pas gentil tout ça serré na vie toi na poussa pena ya ko réussir vie ba vie na biso o yo mona ka net mbeli ya songo bi combien de vie là mais tout ça bref ko ya mona lo bana yo ke biso lelo yo ba artiste toi on a besoin beaucoup plus de travail nous c'est le travail tout prouver na notre travail ya mo makam mais umba lokwa to lobebe mabakara bien sûr tout ma banzembo ba tout boningi banzembo Fabrice Nteka boss américain mutaka azo contrôler Schengen ba juro na nenga mabete keli tsumbu oso obligé ya za jouer likolo morote ye mutu to roboka na boka Fabrice Nteka na boka Kongo ti Sébastien vient ngai na ko bossa na jamais boss opola boss Cheko boss opola Jean opola na njaji na ko bossa no jamais Elvis Mando boka bango te net Elvis Mando Sugar Mael tikana tia imbala moko n'est-ce pas bien pour ba question goya yebne fois junior elala bossa junior elala ah yo ebi awatonga na ebi kuna merci Omba matadi mutu na ngai pe Bodri Matadi to boka ebiso mbale Bodri Matadi mutu moko bien mais Omba ba question trop exactement trop pana yo photo tunayo avec le temps to me continue mettre pas voir son abisso mais c'est comme si génération abino et surtout génération oyoza porter les lots les grands pas Koffi Olomide ndeta baye ba musicien la Koffi Olomide bando chéri ba musicien azo pele bango Mercedes azo pele bango bakar azo prouver bango o azai capable pour na bango azo le kana bango na ba plateau azo kumisa bango ami bango amikili azo donc mais bino génération on a besoin de chance terre est-ce que mam yo zoloba excusez ngai olobi yango mais olobi bien te ngai ko faire sombela nga voiture déjà mais tout monde ate je te vous mona kaka o ya kiriko tout monde ende kasi mo ngai za ba genre ngai te kiriko pe ezai kiriko te ezai ko film de l'action ngai za ba genre ngai te yo zo sola na umba sola pe na umba oyo wibike lobi Afrika pe etalela n'est-ce pas bien na makambo bien belé Koffi Olomide a master na biso te na ba niveau ba voiture na niveau ba palais donc tant que solana umba tout ya Koffi na ba makambo boy on a pas tra
c'est-à-dire bien matériel tout le monde ezala spoti lelo elo monter quoi enseigner biso pe nature pe que vie esenga pe monenge mo tika ngai ya ngai sunga na ngobato kena loba na la kisa c'est pas gentil pour battre belé na bisa ko ba na ba carte na la tino te na vie ko faire ça et pas nanga za patron za papa za etali ngai te donc pour ngai et pas ngai na yezaka bolingo ya nzambe pe ya musala pe mwake ya papa na mona ende ko ngai $20,000 des chansons ezali umbali pasa 10 système yango wana ozana lar na yo solo la omoni batu tolinga batu ba souffrir pour ba ozala juste te na vie yo juste oui naza parfait mais na sala album il faut boka batu belé angola nga na yebi mo boki batu te batu belé est-ce que tuni bango mon côté na lia $1,000 il y a combien na lia pe rien so tuni bango na lia rien vie mo na ote ko lobana na me vie yo osola nga boy est-ce que déjà au ça $500 na yo $100 est belé $100 est belé $100 est belé na niveau na ngateko ipa na ngaza netilar moko oyo yebipe to bimanga nango to kabi n'est-ce pas bien ezate ko kaba poto za nango mais ambongo mingi te eza bambongo ba mokoto eza mbongo ko soma mokoto pe ya normal jina normal to solanga no lwa bato assurance vie eza $200 moto akabelo 200 300 solo eza pour dédicacer assurance vie ezali ko garder relation ko za la gentil artiste faut tenir un niveau na ye musicien na bisa ki la fois passé to aki na yo et pas Alfonso Nini kaka place to yo bikaka est-ce que musicien aza joueur te musicien aza soldat te musicien aza pasteur te musicien aza musicien artiste et musicien ça dit ko tia yeneti batu nyonso na te mutu na mutu na ndenge na yo zo jogo commissaire wa ajuster isimbate parce que batoma solo ce que biko esprit au solo rapé bien oui biko ezayo po batu muso moni okomina no te mais ozo melelo ko lekio na ngongo il faut ikanga yo kaka moni tingana to kutana le to sala émission obi pourquoi to sala ngo obi ko sana umba umama bo yata lo ba ne troté mais azana pe na mode de maloba o batu batia pe mo litoi donc un esprit a bien en fait Bodri matadi ayebi bayebi bisanga kipanga ngate ngana boka kutu batu sans bambongo pona yebi ke musala nanga mte ko futanga musala nanga eza musique ya bien na mato ya batu zomona musala nanga ezali message ya bien mutayo ka sepeli batu mingi za pe mingi reconnaissance sepeli artiste obi côté no loba bien zomona nini neti ba boss américain Fabrice Nseka apesanga jamais mbongo libanga ya pesanga mbongo umba mela koka umba sala boy umba sala ça dit des gens comme ça bato ba singeli bazara na ba artiste bango wana siko kokina no siko luga libanga franchement nga na ibisaka batu zala master nanga zala ndeko nanga soki libanga nga na timongo nanga neti libanga na chant siko na $500 ozana libanga na yo chanter ya bien bati $500 na kenanga musika te dena pesi $500 ko yela ngi master kutu wana te ko yela nguti logo te mais ko kamwa te na boki Fabrice Nseka 10 fois par exemple boss américain les boss américains place à ça l'excellent boro patron européen on a vu dans ngai n'est-ce pas bien et autre biso za parmi partenaire na biso mando sugar maele mais les boss opola net vi ona et boss Cheko papa Feli ayebi roi David restaurant nani comptoir munene bato ba comprendre mais lelo création nous garder na Fabrice frère na yo bozune temps bo mel na bo savura na pemena Koffi Olomide take master yepe khutsa Koffi relation nous garder na Fabrice je bingi na ni pananga master na après bingi sur nani frère na yo donc c'est de tout les gars déjà quoi bon tous les cas mais auto zo matanga to mona mbate bike bato tuba kananga na beka an marié atave vena biso Jonathan di compa auto tika biso que ton âme repose un peu tu beke ta Koffi am so contre-temps mais yo zo contre-temps te pour na master pe frère na oui bina nyana éclaircir le mot yo mona kango moni ngai Jonathan pa nga zana no ndeko mo oyo na musique ay soki
jour on a un jour na aucun place où ça bagay a reconnaître pe mutuna ye cheval blanc monté mazoro mabia la mère azanga litache cheval blanc il y a roi David maison yakano kyomona ndenge navandi awa ombaye lipasa mawatro bapanse elege na bongo absence na yo wangambo na motema bebe ya zuka te yoka Fabrice Nteka yoka si Fabrice Nteka zakaya yo non Fabrice Nteka la toto moro bien azaya biso tout quoi Nteka c'était non na habité voilà mais merci ba mélodie yo pesanga Fabrice Nteka netikaka kola lobina kodayete sentiment ya degré élevé mais non on a te vivre sans toi donc au 10 000 mususu au 10 000 mususu il va falloir ba 10 000 voilà c'est vrai tenga lingi yo sala ngape ma promo di non vraiment banzemo vraiment ça va falloir ba 10 000 $. On va banzemo ba ketchite quoi ba voiture mikete quoi so na voiture moi gaer moi jeep moi yo linga mingi obezela kiti balaki omonango ezalaki te ke fo balobela yo lelo ekomi ete oma batuna bolingo ndenge changeaka mabe nayebi wana ntango via koya keba baoata porti sur moi 5 000 obi 15 000 keba omoni bien wana natieka mafuta donc quand nete oyokani 10 000 soki ezalaka yo tala omoni likambo mosusu nga napesaka bato bafoti te mpona na droit pesa motu foti te motu to ana droit enjoy life donc bato na nga ya Londres nakobosana jamais Elvis Elvador Peggy Kamba bato tout et à Londres si to peut se passe to boka bato to yemba s'il vous plaît so ko doser pour poser temps boka moi 3-4 personnes yo te toi to finir nango moi to finir nango to comme déjà comme de nager vers la fin à part Jise Moudiabantu na mutu musu na boka te Jise Moudiabantu na petit na Simplice Lema vous comprenez na Elvis Kuku maître Elvis Kuku bato bali ba comprendre on na quartier latin aux alaranani on a quartier latin aza artiste musicien chanteur à part on a posté mususu bien azaka petit abavier doyen ya massa mususu et puis play la dernière question biso play avant dernière question biso play master na bango frère na bango petit ya mopao ndeko chef na biso ndeko ya chef na ngai flash mangili donc chef na biso sikeza volcan yebi kan ezalaka oboche ba jour yebi na volcan eza ni betoba la suzana pesho ba moto pesipe volcan bote mais tu ne comprends le pourquoi Cindy a été tant que omboza chef et nous oza ancien mouvement pour amener comme ça ba couture ndingo lobby pourquoi elo ni sali que Cindy a Angola te wana nga na ko répondre au tiko etake doyen wana futuna ba nga tuna bakonzi na ngai batuna bakonzi na ngai nga na Cindy wana za Cindy longo de chef comme volcan Cindy za directeur artistique ya quartier latin donc yekuti ba question mingi kotuna ngai ete po ye mutasunga biso moto na mambo bele na ok yimba maboy moni aza Cindy le cœur aza munene trop s'il vous plaît donc ma question na ye est-ce que vous sentez pas absence dans ba concert au sentir de nini ngala hypocrite aza Cindy le cœur mais ba raison ezali nzoto yaki mo bien te aza mokonzi na ngai donc mais ba question de oyo etali makambo nyonso oyo etali ye nde otuna bakonzi na ngai mais nayebi ke nzoto ezalaki mwa bien te
sali que peut-être mais on a signé le cœur moi tant que tu n'as pas questionné non va hermo Keba. Merci très cher internaute. Merci fidèle internaute, tout le monde a choqué émission pour préparer la dédicace pour tout le monde a choqué. Bon c'est David Nteka boss américain. Pator européenne, Fabrice Nteka. Merci de tout soutenir Rabiso. Diezola London. Ah na kanisi sous Diezola London. Kalatro marge et ça la rien Diezola London. Diezola London. Merci. Tu peux de tout mot making of is après donc après juste making of ya omba. Au mona lete rokutai, au mona ninga yimba ninga savura avant ça l'émission, ninga vivra avec émission. Au mona fast na avec émission. Pour appeler fast mususu. Avec émission avec na ninga mo et na making of comme d'habitude autre venabino. Merci ben internaute tout Fabrice moi la trop de cas mon amour. Merci. Margué gaga toujours margué mais tout ça nous sommes en famille ensemble aujourd'hui mon pouya Marachel Mosolongo Eva moi de mon konza Autriche batutu awa Angola Weston et Chivundu Junior est là la plafond Solongo qui n'est pas tout sikoyo Junior est là la son visage Schengen Gelol Manganza Bob Kinkela Kale Mboka Robilamba merci à tout pour notre société pour moi tous ensemble fondation David Lutete toujours en forme et à Fox fondation Lutete tout kabona bino tout mo kabona bino nebité umba ba dédicace pour ba dédicace ba internet sur la OCP wana. Donc, batutu botalangai, merci bino non tambo pesi pour notre talanga. Celui binote umba kutu donc hello tseko. Donc je vous dois beaucoup et merci pene belé. Mais mingi sous mingi na Jean Opola. Grand baoba. Parce que zali bambote belé na ko bosana jamais Elvis Mando Sugar Mayele. Vient ngasiko to kangi supenja jiko atalaka yo. Tout cela il m'a moupé à Charlie Prince Oyebi, Charlie Prince confrère Nabino, donc Aïbe Mwakati. Nakobo ça n'a jamais les sous. Papa Feli, papa bonhomme Djeka, boss Tcheko, Nakafufu, Lukapa, Roi David. Nakobo ça n'a jamais le boss Katoka, Zeka Katoka, aviation. Obrigado boss. Zeka Katoka, Francis Mbisi Bokungu, José Bokungu, Mokonzi. Jamais na Bossana, Trésor Kinika, les sages. Trésor Kinika. Les sages. Trésor Kinika. Il faut que l'on ait des limites. Il faut que l'on ait des limites. Il faut que l'on ait des limites. Yo batoboki Fabrice Nteko lira l'arne. Tengana bi Trésor Kinika. Bogela ngai isani. Pourquoi il faut boire Nasminiema donc Trésor Kinika na pesi mbuti. Bébé Nasminiema, bébé na biso. Yaki toko di fage favor quoi. Wala mutu apo eminze moi portugais ba ipsinga. Nzembo portugais nzembo moni mutu Angola wasinga nzembo to solene mo kwa mama ba 10000. Parti mombo ya portugais ali. Yo to ka bwana on vite fait ba dédicace. Non, on a pesi merci. Na yondo imba invité ngane émission na pour émission za Davia Omba honorable spécial Omba ya ominga ko bezate pesa mboti nanga nazongeli ka Yesus Francis Mbisi Bukungu yekaka mona barumbu ngai mona barumbu lingwala Kinshasa Gombe mona centre ville Francis Mbisi Bukungu Francis Mbisi sigoyo mona yave mon major José Bukungu ça dit tina olo baboye bango tout baza oyeba pinake non na okuta na Francis Mbisi Bukungu des fois azana petra ngo to pese mbote to ka bwana na loko na portugais omba vite fait maman ah la vie est belle hein? Bébé nanga je t'assure que ça langa va bien okupesanga vraiment couille à la vie. Nazalaki deux fois de temps en temps, toujours collé là, bas penser. Mais avec toi, je t'assure que Vinange comme assuré, la comme collé à matin, midi, soir, kolala. Nange comme toujours bando taba villa, bakara bien, toujours en bonne santé, belle et toi. Alain Chimiri Manama. Mi amore te quiero, mi amore ti amo. Mi amore disculpa, mi amore ti amo, mi amore te quiero, mi amore, amo, oh amo, bebé anas miniema,
Aïe aïe, nalingaka yo aïe aïe, nalelaka yo mama, aïe aïe aïe, nakraka yo mi amore ti amo, mi amore te quiero, mi amore disculpa, mi amore te quiero, amor, 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 bebé anas minhema. Moi, moi qui me fait, c'est moi qui te seconde. Pas c'est vrai. C'est un jour on devait la casser, mais comment il tient à mon la casser? Ah, c'est pas Eric. Ciao, Rocho. Comment tu le mal, tu vas me changer. Je suis là, on va faire. Tu sens quoi? Tu vas faire ça, c'est normal. namoni eza normal te na ya kasi yo nde fo ya kozwanga neti sikoyo na fungoli lotambo fo ya nde kozwanga ibaki na pakoli ata pour de prix peut-être ekozala mpe bien te bamaking of mosusu esinga na beauté peneza Vraiment Miguel le boss Chaco Pora, hein? Le boss Chaco, roi David, y'a pas Bima Talatala. M'a évité vraiment fort. M'a évité. Bazoatan. Francine Missi beaucoup. Yoga au bali passa. Kaya wana bema bebe. Nana momoy na de bazo monela mai. Olala kokone. Kaya wana bema mimoe. Nana momoy na de bazo kutela mai. Balanye papasi. Balayo bebe na zwakavi. Balayo mon cœur na zwakakimia. Avec toi bébé, je suis heureux. Avec toi papi, ma talatala. Les bons dieux, mon amour vieux. Oh, la vie, bon Dieu, y'a papa Feli, papa Bisaï. Sans toi, je suis
ndenge moko présence na yo bonheur mokina présence na yo sentiment na ngai kolanda na nga présence na yo ah mon Dieu mana yo bébé mezoka bonheur mana yo bébé ici mana yo mon cœur ça va vraiment elle vit des sugar mayele elle vit des sugar la leli elle disait matro amaye 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 migenye amaye nai Vraiment, on a évité quoi. Francis beaucoup, mon Messi, mon major, vraiment, on a évité quoi. Mon major, José beaucoup. Yo si commencé, ma bébé est à la mine. Tant que yaka, elle m'a dit nous mona. Na yo depuis les kini. Mais c'est pas les speaking of autosa, auto tourner. Bon, biso doit sûrement bouiller. Tout biso doit tout tourner, tu n'as pas bouiller ça bien. Tout tourner que tout les autres tourner. Non, moi je dit mon major José beaucoup. Tu devrais pas faire beaucoup. Français Michel, Français Michel beaucoup. Il y a préférence dans la chef beaucoup. Là, faut changer. Faut changer dans la voiture.